Mbote bandiam DGDTV mafuta sika nzambe apambolela ngai bino to lisusu encore une fois de plus quand to mesana oyela bino basango ko pesa ba conseil et mikolo bandeko nazo kana penza te kandi bozo mona mais je vous promets que je suis de retour nazali na mo ba problème ba montage yango bo constater ba image eza différent ba générique bo mesana nango ya intro wana ezozala te. Mais très bientôt, je crois que si tout va bien, dans une semaine, on va régler ça. Mais cela n'empêche toi au lobara même. Ouais, yango mon nazala penza trop te. Kapoto lukato bungsongo, mais bon, j'ai vu que tant moi et ça moi bien te. Sans plus tarder, les amis, ça brûle entre Maxi Bondowe na Mamisa Chama. Oui, affaire qu'il est le to qu'il est solo awa et Mamisa atomboki po na ndenge Maxi asalaki émission bandeko boyoka ye lisolo wana ke soi-disant babima bango mibale mwasi na mobali. La Bible dit les rapporteurs divisent les amis. Les amis, nous devons faire très attention à les ondes. Certainement yo pozwaki basango wana nka ndenge nga pe na zwaki heureusement na zambango te na osala ba émission. Le problème avec les Congolais soka yoki likambo na musika vérifiera te. A vérifiera te. Oui, bino boyoki Maxi alobi kabimana Mamisa, mais allez regarder l'émission premièrement avant bo banda kosala ba analyse. Mais curieusement bat bandi kosala ba analyse ba sali ba émission ba kotisa ba vie ba kotisa libone ba kotisa $10 ya YouTube mais bazoko se soucier te ou encore ko réaliser te ba retomber ya ba mambo bazo sala soki ba osala ngomabe na betela bino pe na lobela bino likambo ya réputation awa kosana na réputation te réputation ko kangelo porte et koki ko fungolela yo pe porte yango salara très attention na masolo oyo betela rabato na kombo mutu songolo. Est-ce que oza sur ba information zo pe cesa yango? C'est vrai monde à médias et réseaux sociaux surtout à YouTube oyo eza glissa makasi même nous des fois tu as na information ou peut-être on a ba précision te mais d'habitude na ngako kosala ba supposition oui et c'est empêcher répéter ce qui te dit confirmation à likambo to zonga to expliquer to lobaki to liboso boye eza à cause ya boye et lelo oyo vérité eza boye ça passe mais ko ya ko confirmer ko affirmer likambo o ezali yango te ezalaka penza malamu te on est humain to beta pe mabako mais il y a de ces choses là il faut vraiment sagesse ebele pona koyeba ko se situer bandeko ba bolingo ça brûle Mamisa yoki sango a fâché comme moi son yoki lisolo to pe likambo ndenge wana na kosepela te. Elle est mariée ata soki ezalaki ya solo ka boye alalala muka ono kuti ozala mwasi ya Maxi na ndako libana na ye mobali na aza wana bana ye attendez belle famille les amis sa famille bako loba nini bokotia mutu wapi. Mais c'est quoi la vérité de cette histoire? Nde to expliquer bino to betela bino et puis to pesa conseil ka ndenge to mesana ko pesa. Maxi aleki na émission ya tolo bela vie et pas ndeko na biso papi gene to ebie aya beti parcours ya vie na ye artistique na Congo na poto et puis nde mambo zo kendele alobi boye en fait na habité na loba liboso likambo ki oh bon d'accord to beta na lisola ki lele hein to beta na lisola ki lele certainement on est bozo zela alobi boye abeti lisolo ngomsu ba kendaka tournage ouais malheureusement quand on a expliqué bino to na mo problème à montage to nga to zongi sela bino ba image wana ba kendai tournage tant ba ke tournage Mamisa avandaka à l'époque abanda ovanda na ngaba moya zongi pa na bango ezaki te VR bino boyebi bakulu na bango mo papa bato et comment ebutu makasi bino boyebi ba tournage ezalaka aussi 23h voire même au-delà et butu makasi nda sengaki ala lepa Maxi c'est sa sœur a passa nuit kuna et salaki ke likangu ya Mamisa bolimbisi
pour na kombona bato bele balinga yango penza te, mais c'est ça le mot qui convient. Ozalaki producteur azwi son moko kaka ya bato ba théâtre moto ayebisaki oyebi te, mais mami salalaki pa Maxi akomisi ye mwasi na ye. Nde tata wana zuwa na kanda parce que c'est normal fois ça zuwa bien que Maxi aza mwasi pour y ala la mami sa bolimbisa. Sikoyo yoka susu Maxi alali na mami sa isi ya kosepela te. Nda tomboka ki eza ndengo wana en plus selon Maxi azali ne pete nde ezala o mwasi moko confirmé to chéri to deuxième bureau moko boye to troisième moko boye confirmé non ezalaki nango kaka baje ya basimba tika bino boyebi biloko wana na monde wana eza trop, surtout à l'époque production bolimbisi ba CD tout ce que vous voulez, ba producteur ba sakana na ba artiste trop ya nango ya kosamba te bamo bayebi ke eza pe ya solo eza ndengo wana. Moi j'ai une amie et ayibani peso na tangi kombo a mutu nyonso atalaka théâtre congolais akoyeba ye aza leki ya moko ba artiste na biso abuti kobala pe mikolo yo azali vraiment une très jolie dame asala ba sketch mo ebele ya na film moko penze cartona makasi film wana mutu to atala ngo ayebi yango soto beti lisolo bato nyonso baloba oui wana, mais oza propre son atangi kombo surtout que na singi permission te. Bon, permission ou pas ya masolo mo peut-être eza otolobara ya kati eza propre te mutu ayoka kombone na bapuzo baboya okoma ba ranking banini abetela ba masolo parce que abimane pe mondango mikolo ke pisanga linga zonga mena bisaki non, concentre-toi sur ta vie bino boyibi ba mambozo leka na babiloro ba théâtre nga sina ebisa bino ke moi si j'avais un frère ou une sœur à la théâtre na ngana ebisa bima na kopo to lukelo kop mosusu na ebisa ke no zonga te ma chérie batu do bande oto yebi so na tangi kombone to koyeba asala film moko ano jouer na Kilimanjaro asala film moko oyo na opesa ba détail te film ane cartona makasi alobi avant tournage banyeka na producteur kombone banana A prénom na ye et banana A esuka na A bato bazala trop na théâtre ba comprendre mama topa bwaka ye trop et puis kombo na ye ya mboka et banana B esuka na E amongala. Bref nakangi parenthèse alobi merde to nieka va tournage donc blague te kutu en plein tournage pendant qu'il a ando joué rôle à moi sinon mobali na songolo nde on a biso moko opeto yebi bien et akoka te moi j'ai des mains esalaki moi bandenga bimali bana yana ko se défoulage wa mopepe donc nde eloko ekomeli tata na biso tango ayoki ke no kutu makisi oyo lobata papa bidi makisi alalaki na mamisa chama alobi aish babotoli ngai bor na ngai epa moninga mwasi epa pardon mwana mwasi esala mama na polémique sur ce basalela ye réunion linganga ya bandoki ye mo babengi bango linganga ya banganga batonga ye balingela ye baboule plan ezaki babanir ye. Oui, parce que pendant que bana rejouer sketch wana ezana mukolo mususu après les solo wana le lendemain apese bango sango ke no azoya mais bango tango baye mbala moko babandi batableau banini et na sens ya koluka ko écarter même président Lombe était étonné parce que c'était sa première fois ya ko participer na Nzongzing. Bref na tozo katakaka na mukuse et alobaki te ke azala mobali ya mamisa déjà ya kilele bien que asala yango pe bon alobaki kosala c'est trop dire mais na ndenga fantasme eleka nango pe ya babiloko basala pe asala yango pe kande ezalaka na ndenge kaka ya systématique eleka nango pe mais ye azali plus moto bajo et en passant nde temps fort ya émission boyebi émission ava ebanda boyebi tanto bandosala montage awa avant émission ebanda topesa bino mo elengi ya émission to flashe bino mo eloko moko boye na matoi de façon que
au s'en passer. Donc il faut zala au zelo yoka eloko wana monaki wana parce que sonaki na matoi. Papi Gene abeti batam fort na émission. Na lala na mamisa. Et ça la polémique, hein, babilo moi bongo pian suko batu ah congolais. Franchement, et ça passé nde batu ba rapporteur ba memi yango mona ibade na pesa mino verset na proverbe lobi que les rapporteurs divisent les amis. Nde onanga sala très attention. Soko yoki hein. Pardon à vos silika na ibike yo za moto akanda. Maîtrise-toi, luko vérifier information wana eza ndenge nini to pe ezalaki ndenge nini. Pourquoi mutu alobaki eloko alobaki. Kokeno kotomboka mbala moko to ya perdre raison. Kokeno kotomboka mbala moko te sinon et osala mabe et pourtant ta mususu et batobele ba réagit ça et après asimbi moto ah fallait pas mais qu'est-ce qui m'a poussé ah mais c'était pas ça ongana yokaki en fait ezalaka trop et belé ba posa ba acte des apôtres diaboliques satanico ayoki likambo na kanda ki a réagir et pourtant c'est pas ce que oyoyo okanisaki donc ndeko mamisa na minute yo azana na yebite soka si apprendre vérité certainement parce que elle avait aussi réagi azaki na sengote comme moi nayoka likambo ndingo na kosepela te donc fallait peut-être kotala premièrement émission avant silikela ndeko nae sikoso ezaki alobaki eloko mabe bomonte ke tension yena Maxi ezandene vous comprenez bon on a vu que Maxi c'est une femme compréhensive ou encore ah oui hein, si je peux dire ça nalandaka e koyoka e c'est vrai azape na côté na négatif comme mutu nyonso mais côté positif na e je crois que à comprendre mamie ça so bazali bato bano vivre na baterme bien et kindeko ko continuer nango et continuer nango makisi alaki bandeko akoya to pazoya na ba bombe témoignage na ye parcours na ye ce que elle a eu à faire surtout na monde ésotérique na monde ya molili na bajea bakosimba bakisi alobi elle assume asimba kisi tanga to pa simbaka voilà tout ça on a passé parce que nde vraiment osambela donc babilo so azoloba on ezo faire partie à témoignage na ye parce que Bible zoloba nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des témoignages à Minon Abisso. Lorsque nous témoignons la grandeur de Dieu par rapport à ce qu'il a fait et contre misala la ténèbre et exposera Satana na misala nae pe e affaiblissaka et pe ça coup de pouce na monde na biso et matisaka et simbara mitema et lendisaka et ça la batbaya na Yesu yango moni ko témoigner ba bienfait ya Nzambe ezali important. Maxi alobi asimbaka kisi e asimbango tongo wana ba masolo ba kisi bani nanu te obeta manenge ko mobeta malelo alobi aoyana ba masolo wana akobeta ngo alobi une fois est arrivé même que na kati ya labo en plein travail nganga kweya kangama abando salele gwa nganga travailler kisi pona Maxi nganga kweya pi akangama alobi tatango koma osambela akoma pasteur soki prophète aosenga pe na ye so akoleka sa témoignage ekozala malamu. Moi je crois que le papa oboya te surtout kakoma mosali na Nzambe et bajara ba témoignage ya boyende tozala nango besoin et salaka malamu mingi na matoi ah oui hein et elendisa vraiment metema bandeko eloko ezokamwisa eza nini Maxi atangi kombo mutu te abeti lisolo na ye. Donc quand je dis kotanga komba mutu par rapport ya ba marambo yazo ba dire ou encore ba biloko yazo bimisa et sur sa vie passé na ye marambo ya sala mais chose étonnante bandeko baza ko s'acharner bazo tombokela ye pourquoi robeta lisolo kilele na TVO mais ba septième bagarre ba mibimisa ba loba yango ye kuta bala na ko bala Maxi kuta bala te mwana mwasi septième bagarre bala mwasi atia na ndaku aye mobali mwasi wana nde mwasi mais lelo akomane kosambela ndenge ya loba wana ye mutu aloba
tondi makambo ye alobi bien ki bato mosusu balobaka no lokuta azalaka ni kaka azala kutu mobali ya tendresse libinga. Bon, wana reste à vérifier. Alobi akoya koloba beta lisolo ya parcours na ye bakisi oyo ya simba na bamambo mabe oyo ya sala aleka mpe na monde ya kilele juste en passant na cadre fantasme kande bamambo yango ezalaka bino boyebi mokili yango liboma. Ah oui, hein? C'est ça, pétage sur pétage. Mais bandeko baza kotomboka balobi elle n'a pas droit ou encore elle n'avait pas droit de dire tout ce qu'elle a dit. Oh, mais en quoi ça vous concerne ou encore en quoi ça vous soit? Qui se sent mauvais, c'est mouche, disent les Français. Donc, Congolais a cas problématique. Moutalo bamaramuna est concerné, est allié, bino brotomboka pourquoi? Etali bino nanini? Et suis bino wapi? Wana nyonso pourquoi pona kaka koluka problème, surtout que balinga kete déjà bandakala. Parce que Maxi a beta mo lisolo na ye trop. Ngana landa émission ya Maxi na kati. Et pas ya nde on a biso le kechu. Maxi a beta vie na ye. Moi si obo mona. C'est vraiment une fille na ba langage auto utilisaka ba obenge une fille de chance. Maxi a star. Maxi aza étoile. Maxi aza grande. Bandeko, je dis ça na sentiment te tobe pour na fan na ye non. C'est vrai na apprécier ka na linga ka ye. Mais c'est par rapport à la grâce qu'elle a. Hein? C'est par rapport à la grâce qu'elle a. A lobi en opé, tant waye poto. Parce que tu es bien sur Maxi babala ki kobala. Aye quelque temps après le bal koufi. Alele la ki nzambe. Nzamba lobi nga na tinda na poto te pona libala. Nga na tinda na poto pona épargner na liwa. Vous pouvez imaginer. Et effectivement, ce totali réalité ont passé dans le monde théâtral. Vous ne pouvez que confirmer, c'est dire, hein? Ah oui, hein? Nzamba lobine na épargné na bambasu na ba jalousie ya ba confrère na yo nde yango mutu esala yana longolo Congo na yano na poto bande obotela mambo zo leka na Congo nini elobami te sur liwa ya Suzi nini elobami te tope nini ezolobama te na ba mambo mabe o zo leka entre ba artiste. Dieu merci na moni Serge passer patron se rétablir mais biso nyo so beta il solo to ya ko beta il solo mbaso Serge a ke tourner rôle ya mbasu et bongo ne komi ya solo lokolo bande ko pola kuna nzamba sungi asali lelo o papa azongi en forme babilo oneti ya bandengo wana bandeko Maxi abeta lisolo a vi na ye nde bozo mona ye awa. Maxi a orpheline akufeli baboti tongo mais aza bana o babandi kozwa charge ya famille mwana moke mineur na vie ya kiyendi isifi mbongo ya savon. Un jour, Nanzela akutana na tata moko ya mokolo. Tatana aza, na ebite so aza yango ti lelo, mais azalaki mutu mo munene à l'époque, soki ministre so yelo nini. Maxi n'avait que, attends, son abosani 15 ans. Et là, moi, bah, wana, plus ou moins. Ouais, dans les 14-15 ans, déjà bimanda kukala ba 12 ans, ninga betara li solo. Via kolala libanda, Maxi alala libanda. Close the door. Close this door, Bobo. Thank you. Maxi abima ndaku tongo, ba 12 ans, son abosanité lo moi bongo. Émission n'est la chaîne avec Ketchou. Ça date d'un an, je crois, plus ou moins. Ba via libanda, akutana na okata ona mukuse, akutana tata mo sepela na ye. Tata wana tangisa e classe. Alobi tata wana asimba ete azwaka lokola mwana. Tango akokisi 18 ans. Ndako mo bimana tata wana. Abi tata wana penza bokola ki ye. Bonga nde soso to bokola soso bona nina na Congo Kinshasa. Voilà. Tata wana bokola Maxi. Alobi Diego Kao ezalaka payé. Donc avant 18 ans wana ayeba ne mibalite. Mais tata mo azwa en charge. Abana otangisa bandeko na ye. Abana olesa famille na ye. Ako futela bango ndako ye moko abande ko vande pa na ye ndako tata wana azwela kai tata na sunga ya pese bambongo asala vraiment ba bien belé. Je crois na ba 19 ans comme ça nde ba yako kabwana tata wana après ce qui 5 ans
19h20 bakabwanaka na circonstance moko boye. Donc lisolo na so lingi yango landango bien kende na chaîne na Leketu to pe luka témoignage ya Maxi okomona yango. En tout cas ya mokie ona ko loba par rapport à Maxi yango na memo alaki témoignage na ya vie na ye ya parcours na ya ba mamba mabe o ya sala abia oya oloba tozozela ya Natacha tozozela, c'est ça son prénom. Ya Natacha tozozela courage na Maxi Bondowe na bosana ekutu elo moko. Et tant à voyager à Epoto, avant pardon voyager à Epoto, a hébergé top nanda kunae pendant plus de 6 mois. Ndeko mwasi comme étant une grande sœur, oyo se retrouver na ba difficulté. Neti mwana na moto azanga ke sika ko tia moto. Azwa ya top bavanda na ye mama top ka moko toyebi. Asunga na bandenge moko boye. Bandeko Bible zolo baso muto apesi mino atako pa maye. Pesa merci. Mais maman top a parmi bato ba détruisa ye. Wana ba dire à Maxia, aloba on émission à macha moté atanga kombo. Aloba ngo boye. Aya poto top a sepela te. Ba liboso zo benga top na téléphone ta mam top azo bise. Eh Maxi bat ba bisinga ba monyo na shop wana kutu kitoko te. Atabino. Atabino moko. Abi bat ba monyo monene makasi oza kitoko te nde ba mona ona théâtre ya no bonte. Abi nazanga maloba roloba. En fait, bref, pour dire quoi? Pourquoi on a raconté tout ça? C'est une personne qui est mal aimée, jalousée et incomprise aussi. Ah oui, hein, Maxi Bondowe. C'est vrai, dans la vérité, moko, oh, penza, hein, et quand tu as penza na motema, et téléphone est en charge sous terre, et je n'ai même pas réalisé. Et bon, l'essentiel est dit. En fait, c'est ça par rapport à vérité au bozo qui ont circulé, que Maxi Azala lesbienne, Maxi Azala ka mobalia, Mami Sachama, et non mamba solo te, abetinde li solo, ya ndeko ndenge falazo ngandaku mais ezaki tard alalaki epa na bango to pepa na ye. Elle ne pouvait qu'accepter à robo ya ndeni ndeko na ye. Collègue na ye basala na bango musala moko donc. C'est ça en fait. Et na mukuse bande rotolo baboye to lingana. Ah oui, ya to lingana eza commandement o Yesu atikela biso. To lingana aimez-vous les uns les autres en fait boye ba ke boza ngai. Omoni bolingo nde la signe que non mutu oyo ana nzambe to mutu amutu malamu. Et l'amour se prouve par les œuvres, OK? Bible zolo baboy. Dans 1 Corinthiens je crois 13. Que l'amour ne soupçonne point le mal. Neti eloko uti ko loba maso bolingo ezalaki. Ndiko mamisa na place avant réagir alinga peut-être aluka vérifier. Bible zolo ba l'amour accepte tout. La Bible dit l'amour pardonne. Pardonnez-vous, hein? Les incompréhensions oyo et salemi ezalaka nango place bat bavandi kande na ebisa bino ba problème ezanga raté. Même toi qui me suis, il se pour oyo ka ilikam na kombo na yo. To po loba mabe ya mutu. To loba eloko moko mezaki na ndenga mabete mais etournaki mal. Pardonnez-vous réciproquement. Komi kitisa eza nango boumbu te l'humilité procède de la gloire dit la Bible. Okoyi pe oke banda ndeko. Ma sœur pour tout ce qui s'est passé limbisa ngai ngana limbisio nana problème na yote et ça la yelo côté longole yelo côté au contraire et pas mbolaka. La Bible dit l'amour accepte. L'amour ne fait point du mal. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour est tempérant, l'amour est patient, les amis. Bolingonde dominé dondo so bolingo ezali to surmonter mo ba mamba mike parce que so botali ba mambo pelisa ba moto wana e bandaka mo ba mamwa mike neti oyo elo mutalobi te mais batu ba bongoli yango ebimi ke mutalobi et créer ba makambu tout autour ba makelele ba rancune ba amertume plein de trucs na mitema vous comprenez et ne place ça t'en profitera yango bo mona pe bo yoka lobby bacheli songolo poison e bandaka boye ba mambango babwakeli songolo mbasu bazongisi basali boye mama mungo e bandaka boye yango bandeko to evitaka babilo misusu
Moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. Mais néanmoins, na mongolu muke tozui ya koyeba maloba nzambe. Yango pe tozui to partager na bino bandeko e osunga. Parce que vie ya muto ezala na maboko ya nzambe. Et po muto azala bien. Esengeli atambusama kolandisama makomi na nzambe. Yango bomoni to créa concept o ya toli kati na bonzambe. On parle de tout. Et to etolobe l'actualité neti lisolo otobeti e na suka nango to conseiller. Mabe eza wapi bande koloba tani ndeko Tiffany moko mabe ya nzambe eza wapi. Mais tellement bato balukaka ba erreur. Ata place muto osala likambo malamu. Ce qui fait mal okana ba commentaire bato bazalaka wana po baluka esika wapi muto a fauté a fauché to alobi elo mo sepeli si ete to asali mabe. Ba bandi ba testa milai ba correction ba reproche ba marambu kili mususu akenda plus loin pour le bananga ke non autant ape kombo nzambe pendant que franchement bato mususu do na ebite natanga komba satana fa etande na yaka na ya natanga komba satana c'est ça. Bon, de toutes les façons, et ma Rolanda te parce que tu es Congolais à Kandingwana. Congolais apprécia jamais. Congolais attend de osali comme malamu ya oluka place erreur ezali. Et pourtant perfection ezala raté hein. Aluka place faute ezali. Score bimisa faute wana po bana score détruire yo ko nuire yo. Tata yo violer mwana batu bandeko. Ake ko violer mwana batu. Quelle méchanceté. Na lobi botala tatou elongi mabe, nde motema ne eza mabe. Et un messier là et qui va s'enflammer, non, je méprise le messier, et puis après, autant un peu combat nzambe, alobe belé, bon, de toutes les façons, nzamba limbi, ça y est, parce que so ils aient moi na ye, nan dimita nga ko mama ambwana, so ils aient moi nan dekone o babiza ki bongo, nan dimita nga o mama ambwana, et ma solo tozo kakande na ipsa ibino ke longia tata oyo, na mona on clair ta rosa na malade, effectivement, toyoki bama solo ki no tata na sana maladi ya mabe maladi to bangaka wana sikoyo abizara bana ya bato na maladi ne ya mabe. Vous pouvez imaginer et une telle personne ba dénoncer et puis to pesa bato conseil mais mutumo oya otomboka. Pourquoi? Parce que ayoki lo mo sepelisiete to peso déjà pour ba fini tata wana mais azo mérité mépris parce que c'est une mauvaise personne. C'était ça les amis. Tolika sina bonzambe avec la grande dame. Abonnez-vous, partagez, que le Seigneur vous bénisse. Torozon à l'issoussou. Quand on est à la Kibino, je suis de retour. En attendant, to bunda pour un montage. Et je crois dans plus ou moins une semaine, on va régler ça. Je vous aime. Hein? Bonne début à semaine, de bonnes choses. Merci. Bye.